Tolali tolamuki tomoni nouveau pape ya catholique. Nouveau pape ya catholique aza mundele ba noir, ba africain, ba regretté. Na salle émission moko za très important mais na YouTube. Awa balingi ba video milaité. Ukataka wana na omona musala makasi. Mais nangina lobelaka ma partout mukie. Ona moni ba commentaire ya bato na ba Facebook na zotala nde ba publier. Bazo regretter, peuple noir bazo regretter. Ba congolais bazo lo mukolo nini ba kotela biso pape ya noir. Biso tozaki na besoin batia pape ya noir. Vraiment ba africain makanisi na bango po bango pape ba votera pape. Si ba ndeko voter, ba yebaki déjà pape akozala ya moyindo noir. Cardinal oyo azaki conquérant ya pape batieli biso ba remplacer na kombo ya Léo 14. Kombo na ye Cardinal Robert Sarah. Ye photo bozomona. Yende pena peuple africain ba catholique ba yebaki ke yende akozo esika ba noir pe atambala moko na vie pape ya noir azala. Mais batala boye pape baki kotia mundele américain. Peuple noir bazo regretter. Pourquoi batiaka pape ya noir te? Kaka pape ya mindele. Pona nini batie noir te? Ngana otala nazo kam. Ba congolais, ba africain, peuple noir bandeko bo pusa noto sola monki. Bandeko na ngai. Botika ka ignorance, botika ka sambla. Il faut botika na mituna bino que église catholique ezali église te. Eza colonisation yango nde yako coloniser muto mwindo. Bayaka na forme église, mais ezala église te. Ezali église o ya colonisation. Yangi ko coloniser muto mwindo ko nyokola ye, bati yango na forme église. Tango yaka kotubela bakoko na biso akala bazo ke de kotubela bazo découvrir ba yindo ndenge bazalaka ba comportement na bango ba makabu na bango na niveau ya kotubela wana. Tango ke da kotubela wana place wana ne banda ko yeba ba africain ba comportement na bango. Jamais mundele akene kotia pape ya noir akotikala kosala ngote o mundele ata bomona ka nde ba vivaka wana sambla baza ba mama na ba raciste ba kolinga kutu te noir azala pape po akoma likolo na bango akoma ko dominer bango ba olinga te jamais po bango balinga bango bazala likolo biso tozalaka na se biso tozala kaka na se na bango mais tokoki jamais kozala likolo na bango na pota to tangi makasi mais pozo musala pena ya haut niveau passe. O santi ke mundela likotikelo plasti. Alingi okoma na ba niveau moko likolo makasi yo foza la kana se na ye. Ndenge bango basaila makambo na bango. Yo moyindo il faut ozala na se ya mundele. Cardinal na biso oyo mutu mwindu aza mutu ya Guinée. Azalaki mutu oyo azalaki na souci ya ba noir. Azalaki révoltaire à makasi. Abande ko mitungisa pona ba noir bisika to uta to nyokwa mi boye biso ba noir ado abande ko se déranger na likambwana. Siko mundele ayebi histoire ya moto mwindo kitoko. Akolinga te moto mwindo avanda na esika wana. Abona ka bakoya ko dominer bango. Peuple il faut comprendre. Mundele mukolo moko te ko tia likolo na ye, ozalaka na se na ye. Botika kolela mukolo nini pape ya noir akozala na église wana catholique ezaka ba noir te ezaka mindele bino nde bokenda bokanisaka ke ezali église na bino te ya ba noir te yango batiaka bino kaka lokola kaka toyoka lokola tozalisanga so botali ba pape ya mokili bokotala tala mindele bele me noir mokili ba noir batiaka bino kaka tika batia mais sinon te bakotia bino te. Alors que le rose la pape, hein? Ah! Bako sala ngote.
bakopesa yo moto mundo valeur wana te bakotombolo te ekosimba pete po neti po na nga namoni yango pe bien makasi po moto mwindo oyo aza na valeur apa bapasi bongi mokianga na mokilo aza te kaka tata Kimbangu yende akotikala kaka kozala na valeur ya moto mwindo likolo ya moto mwindo nyonso soki pape oyo ya moto mwindo azwaki esika wana nde bato mwindo balingi badore ye makasi balingi amona eloko ya Nzambe me tata Simon Kimbangu kianga naza na bino elongo tata Kimbangu oyo amonela yo pasi Nzambe Molimo Santo za ko s'incarner tel bazane moto mwindo mwa bato balinga ye mwa bato badore balingi ko adore ye te me on va so ko adore kaka papa soki moto mwindo un simple moto kaka moto mwindo azwaki place wana ya donc banga badore ye na niveau moko impossible siko papa sibengi mokianga Nzambe Molimo Santo azali Nzambe ya zuwa alingaka baonere na ye bato bazwango te bato okuti bazwaka baonere na ye bafongola baelingomba na kombo na ye mikolo koyaka tozali kokende bangomba na nyonso kokangama yango aza ko insister tozalaka na bakarte ya mondimi croyant kimbangiste na vert blanc eza identité kutangu makaptangu lolendo na ye tangu nguya na ye komonisama na mokili oza kimbangiste te olati vert blanc lakisa carte na yo identité ezate bakangi ba église wana nyonso ekokangama po église moko esala na kombe Kimbangu il faut kozwa na autorisation na nkamba soki ezate ekosala te mikolo ezoya makambo kozala bongo siko pape ya noir ake kozala likolo jamais ekosimba te poza kutu na kwatulendo azana bino longo na kamba Jérusalem ya solo bolingi yango te bobeta yango kara bonia yango boya yango ale pape ya mutu mundu tango ako mata wana boko mako adore jamais mundela olinga te bozala likolo na yo mutu mundu za likolo na ye et puis pe tata Kimbangu pe akolinga te mutu mundu avanda wana po ekomi na tango oyo to adore Nzambe to mona ye to vanda na ye to seka na ye ba offrande na ye ekendake pa na ye sikoyo mutu mundu mobo yake kozwa esika wana no botalisa na nkamba pape akufa combien de personnes combien de noirs bakendaki tata Simon Kimbangu akufi na Lubumbashi nzoto na ye batie yango na matadi mayo batu baza koya peloton likabo na moto mwindo oza ko négliger yo linga ka ya Vatican yo linga pape ya Rome bango ndo bomona ka lokola envoyé de Dieu sur la terre pape ya Rome de ce moment na wana bomona ye pena ke ye pena baza contact na Nzambe ya makasi do bavanda ka ya moko na point moko bango balela Nzambe ba osolola zokande otiki likabo motuya ozalaka nango na Afrique na nkamba Nouvelle Jérusalem mais eza problème te tozali kokende mikolo koya bato bako comprendre et puis na nyalo ba mukie na ba émission langa na salaka bato balobaka ke papa aposa lima nde atindaka nga nde nasala ba émission wana mais na koyebisa bino lote botalaka mosala na nga nde ezokende évolution ya mosala na nga yango ekobongola maloba na bino papa apo ayebi papa kundungu te ayebi bapelekete te ayebi message wana ya kopesa ya bachiffre te Nzambe aza kopesa nga nguya na ye mais bokoyeba ko mikolo koya Nzambe akolakisa bino vérité boko changer